Likambu ya pasi jeune fille oyo batiaye nyoka kao, c'est-à-dire que batiaye nyoka na libumu. Soka zali kotambola ayoka ka nyoka tambola kaye na libumu banda bo mwana na ye. Sikabo ya kogisi plus de 50 ans nanu abota te. Azalaki stérile, ti sikabo ménopause aboti nanu te. Qu'est-ce qui se passait? Ndeko moi ça lobi papa fiston. Libala ya mama na ngai na papa na ngai azali mystère na yebite soki esalamaka. Po papa na ngai azali leki ya mobali ya mama kurutu na ngai. Bo comprendre? Donc leki abali leki. Epesi pasi ya kosaka te papa fiston nyoka tambola kanga na libumbu ndenge na suka nango ménopause na bote ata mwana moko te. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Libabe wana malédiction wana euta ki epa ya papa na biso na mama to euta epa ya nani yango to kobetela o lisolo ya lelo to sengi na yo ozala attentive pana to pene yo oyo ka makabeleka na ba famille. Toke de bongo na kananga epesi pasi ya kosakana te kansonda kake ebeti famille obimba ata mutu moko abikite baziki bango no sonde bwali komona na to kozonga na yonga na émission ya lelo. Na Congo Kinshasa en plein boulevard du 30 juin côté ya poste RAF 4 et telemi bebadi ko zika yango mo ba kake ba téléphone zo les ko pela moto la kati. Qu'est-ce qui s'est passé? Moto ane uti wapi? Je crois que ça qui téléphone to ko développer encore na émission oyo. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa epa Mama Charlotte, mwana mboka, bon monake, bana mboka, congolaise, tala biloko ya kosala, epa bapaya, acheli biso bilamba, banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa, de 6 à 9 mois, toke wana, de 9 à 12 ans. Toza na nyonso, bana mibali na bana basi. Soto yawa, umoni oya bana basi, ndenge mwana zo putsana. Toza, lokola wato yene, 8 ans, tiko mata, yango yawa. Koto yonde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Abika, la tsabana, oyine to mutaka, elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête, batu ba komobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike, olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet, okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka li benga biso teoti kobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.
Bote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo epa ya pito kuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Soki okoti bandeko to sengi na yo o partager. Partager pour ozali émission ya éveil ya conscience. Bando que belé makamele na vie, ba barate qu'est-ce qui se passe là si na to créer programme oyo pour la kosunga kabino masolo oyo ezali kosunga batu ye belé bande ko no senga na chaque fois. Soki okoti eloko liboso o like vidéo, o tie j'aime na vidéo et puis o partager peut-être li solo oyo intéressé oté mais e ko intéressé de komoko songolo et sikamoko pakala. Yambo to développé sommaire au monde boso kuna tika to pesa mbote pe matondo na mama Charlotte pigeon à Londres ba alobaka ayebi ko lambate mais meka biloko na au sentir mama Charlotte pigeon à Londres na séjour siko na Bruxelles bon voyage bon séjour na Bruxelles mama Charlotte pigeon à Londres ya papa na biso Ibrahim Yannick, président, au commis, c'est que bien, nous sommes de cœur, de paix, na bonne sanité. Voilà, mbote na yope Teongandu, Chilamwina, leader na Cape Town, au commis, l'unique et le vrai, c'est que bien. Et puis si pas si bandeko, kake kansonda, toyebite batindela ki yango nani, batindela ki papa, batindela ki mwana, batindela ki mama tonene kake na kananga ezikisi libota mobimba, balaki soki 5 ata mutu moko abikite carboniser bandeko. Ngana kamwe, nzoka kake ezikisa lokola moto pene ya solo boy. Pasi image oyo okotala yango te. Moye peto tia yango awe zalite soko lingi image oyo benga na privé obomesano tokotindela yango epesi pasi ya kosakate ba image ya boye. Somo totika la kaka la makambo ya kozika sika boyo tolongo na kananga tokele na Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo epai wapi mutuko ya sika RAV 4 ba monika ye telemi mbala moko bandi kozika batu moko mutu mususu babimi on ne sait pas si mutu mususu la kati toza libanda moto bandi kopela ba kaki ali kobeta bien sûr ba kaki oza téléphone c'est fort possible na ebité ya court circuit téléphone chauffaki, téléphone ziki, to qu'est-ce qui ne va pas pour tout le monde qui a ba téléphone est belé et bêta kano et tumba mutuka. Est-ce que ka oyo, zala ki téléphone te biso mikole comme on a iPhone 6, na iPhone 13, na iPhone boy ba phone wa est très dangereux. Téléphone et ziki si mutuka. Pas si ya kosakana te bandeko, moi tolo ba image wa ezali awate bo besa soko lingi yango to kotundela yango na privé obo mesano. Voilà ma pine. Voilà ma pareil. Ah, tu as combien? Tu as combien? Avant qu'on m'a posté, après moi, il a raté boulevard. Kapa magara boye. Saki a manche na boye telemi bando sika. Bando sika. Abanti bino mo bomona kwa. Ana boulevard, na Gombe. Avant qu'on m'a posté, tokobatela osiko lisolo bandeko na sengi na yo ozala attentif po lisolo oyo ezali mulai ya kosakana te ndeko oyo apesi lisolo oyo ye moko pe aza présente na biso oyo akoyoka lisolo neko atunaki nga papa Fisto est-ce que lisolo na nga kobeta yango pena bien na papa na kobeta yango kaka ndengo beteli biso mais na kosenga na yo ndeko yo moto olingo tinda so lisolo to beta lisolo na yo tindaka yango na audio ezalaka biteni te tindaka audio moko ata ya 20-30 minutes tokolanda yango au moins soko kosala 30-20 minutes te ata 2 audio toyeba ndenge nini tokosangisa yango po tobeta lisolo epenye bandeko esunga communauté mais bandambu ndeko apesi lisolo ça fait 1 semaine et demie apesa lisolo to bande ko étudier yango kaka malembe atindi ba audio et bouleversé nous étions obligés ya kolanda audio moko pour to maîtriser lisolo oyo mais lisolo oyo ekosunga yo yoka lisolo bandeko
Maman a pesi li solo sika ba saidi na ba 50 ans mata. Mais et outi banda salaki mwana moké yoka li solo. Papa fiston libala ya maman na biso dit très compliqué. Mama kulutu na biso wana tozali wapi na Kisangani. Mama kulutu na biso abalaki papa kulutu. Oyebika na ndeza la kamodoki. Yaya mama azali mama kulutu te mobile automatiquement akomi papa kulutu. Siko mama na biso akenda ye kovanda epa yaya na ye grande sœur na ye na libala ya grande sœur na ye. Leki ya mobali pe leki ya pakuta biso pe ayaki pe kovanda na ndaku wana bakabe kufanda shiko esika mokodo. Leki ya mwasi azali mwasi, leki ya mobali pe azali mobali. Webika andesa la kabasangisaka pondu esika moko na tabate. Lion na meme esika moko te. Baye kolingana amour fou. Bapekisi bango balingite, bapekisi bango balingite. Papa fiston mama na biso aye kozwa zemi. Tango azui zemi ba moni ke komi sirebe ese non pourquoi ko bala na tête so ba ndeko déjà ya na yo ase bala ya na bango ko ba te papa na biso alinga kite. À l'époque maman na biso zaki na 13 ans, papa na biso zaki na 17 ans. Ba kimi sikutu papa na biso balongoli na Kisangani batindi na Mbandaka. Paka ndeko tanga kelasi. Papa ki kotanga kelasi kuna alingaki na ye kelasi pena mingi te. Alinga mwasi na ye aye kozonga azui mama na biso bakimi na ye. Bakimi na mama na biso na Mbandaka baye kobota biso konso bote robotama. Bref, mama na biso na âge ya 30 ans déjà akomaki na 9 bana. Imaginez-vous, abandi kobota ngo déjà na âge ya 13 ans. Donc ça aussi 13 ans, ça aussi 20 ans, pardon. T'as aussi 30 ans, à comment déjà dans 9 bana. Pour comprendre, c'est qui est bien. Papa, il était obligé, moi, à compter sur classe, il a été bané ko Luka Musala, abané ko ça, on est Kotrako. À l'époque, il y a Kotrako. Voilà bon. Et comment qui Onatra, voilà. Na Onatra. Tant Onatra, bah ko longa bango na Mbandaka ba mité bango na Kinshasa. Ba komi na Kinshasa, papa ané ko ça, il y a un moment. L'isole bandi meto formula ngode bandaki ndengaka ndenga pesaki. Et par après papa musala yako sila ayoko koma négligent et puis papa yako luka musala côté mususu papa na biso papa fiston azali ba première promotion tango basala ki société nationale de transport aéro à l'époque Sotraz voilà Sotraz comme ça Sotraz donc ba Jean Liboso ya Sotraz ezali ba papa na biso mais papa na bana ko mona yepena clair mingi papa na ko kota soki ba maikari soki ba nini na ebite po azo aka ba posa mnene papa tangi classe malonga te mais ba taka ika ba comptable ba taka ina ba caisse donc ba posa mnene azaka na bag papa taki na bag moko na liboko na ye bag wazaki ya mariage te pona mama kuto bala na gite zaki ya mariage te mais bag wa edungwaka te na ebite ya nini papa fiston biso bana mikie. Tango tobandi kokola papa azalaki très sévère tobandi ko vanda to futa na lupangu moko boye ba côté ya Carigres ba de Kintsuko baliawa Kintsuko ota Carigres mbote na bino lupangu na ko futa papa fitaki na 8 portes boye ka ba pango ya Kongo ndeza la boko la collège ba porte la omona ndako za na 8 portes mais on va mettre 2 chambres salon na 4 ko basaka 12 ou 15 do toilette kaka moko donc ambrema ko sakanate et ko sala ndeni ni papa fiston maman na biso ayako banda pe ko teka ko se débrouiller maman ta to komaki déjà 8e maman yako ya sous zemi biso bana mikena bitangu to maman yako zo zemi ya 8e pe ya mwana suka wana ngana yaki na âge ya 13 ans 11 entre 11 to 13 ans kinga boy grand sœur na biso pe ya mukola zalaki msusu ya pe ya mukola zalaki menga zalaki na 11 ba 12 13 15 12 13 on a 4 ans kinga yi pour combien pour comprendre bref li solo ça peut être important pour prendre âge wana papa fiston maman na biso ko côté kana zandu maman boti mwana talaka 30 ans pas ça jeune fille azo kipe na yokutu bebe tellement parce que ya la ça pas pour na mandambu ya zalaki ba 16 17 na suko ba 13 maman m'a dit ko sunela so bébé papa fiston nga na yebaki ko changer moi na couche à l'époque wana pampers ya laki apora ba konti bokomi ko changer moi na couche ko longola kakali do moi na ko laisser bébé
na âge déjà ya 11 12 13 na yebaki yango déjà po mama reko sundola biso bo bébé na eleki na biso na akomaki lokola bébé na biso papa fiston ya bandi kokola console na sima na ngala na leki na ngai ya mwasi ozalaki na 12 ans donc inaleka ekanga na ye bon bote biso regarde pona ba âge te mais ya zalaki ye leki bazaki 9 mais leki ya sima olandaki azalaki mwana mwasi papa fiston to boko la leki na biso ndengo biso moko e ko sala ke kaka balupangu 8 wana porti moko boye ezalaki na bandeko moko ya Kasai ya Kananga bale ko fanda wana ndeko moko azaki lokola ma pasteur esali ke bandeko na ba uta Kananga ba yesiko wana ba ye wana na ebite papa bane ko serrer biso ko serrer bana pesa ba BR mo tikira ba na pe liberté bref moko ya ba uta Kananga wana aye ko sente grande sœur nanga tango a sente grande sœur papa fiston papa asilika ya ko sakana te papa silika ya kosakana te ba bengandi kanse ba ki otikaka de sa tango kala soko te mutu zemi doki bozo ke na famille bino soko bozaka na kata lupango moko wana e ko sala mabe do ba bino so ba fandi ba be ba longoli grande sœur ba ke ko tsaye quelque part sur la lemba so na mbala na ba kei bref so formuler li sonde bandaki tango siko ba tie grande sœur zemi papa silika ya kosakana te papa fiston bere ko elangai papa loba na ngaboyi yo nana te grande sœur na ozemi akoyeba ngai papa azwa ngai azumbeli po ba tonton wa uteke kana nga bayaki bazaki be étudier ba rotanga na stage quoi azwa ngai inde to ke le tina ke laksa mutacha ya na nga zemi to luka na ista to luka to mona ete ko zonga ndenge to moni mbala o atemu ya na ozemi te donc masumu nyonso ya na yo nde ko futango bine bozo yo kate papa lobi na ngande moi yaya la date so très bien to beta kali solo pona ko nuire te to beta malembe pona yo o comprendre qu'est-ce qui ne va pas papa ya bisinga ndenge ya na yo asali bêtise yo mto futa masumu wana papa fiston ya ke siko do bandi kokola mo muke peut-être comme ba 13 14 moko boye na komi ko yoka siko libumu passe mo pela boyebi bon na sale kokola mo na muke 14 15 mais komona mo watila ma libumu polele konso o mona bana mo libumu passe ya kosakana tena okipa libumu passe siko bata lupango ba otala boye ba mama mikolo balaki ona batali papa fiston mo ko na do nyoka pena destiné na libumu mais bato ya si mama yo so mona teke mwana yo o azana nyoka kao bande webi nyoka kao tenga na tunage pre nyoka kao ngone nini o nyoka na libati nyoka na libumu ndenge nini papa fiston soki na tomo bela mbaboyi moko sofa so mona nyoka pena otamba na kati ya libumu esala kabongo pasi ya nyoka kao wango papa fiston soki bandi ko sala nga pasi mwa ete na butu na kolala te na o sentir pena nyoka otamba na nga na libumu na kolela mama walungo sale ko mokote ti mama ku ba famille ya mama ba bino trop c'est trop il faut que ndeko sali sa mwana oyo to sali sa mwana oyo bandeko oso comprendre li solo papa ebisaki ye yo le kwa ya no sali bêtise yo mto ofuta masumu wana est-ce que nyoka ka wana nani atiango to ebiti to pesa ba intensel kaka beko na suka qu'est-ce qui s'est passé bandeko ya mama bazui po grande sœur ya mama na biso mususu pe ayeko ya na Kisasa siko grande sœur ya mama na biso azalaki na mwana na ye moko boye azalaki ndumba ba Chelsea oyo ba ndeko telema na boulevard à l'époque ba série wana o ba no soka mindele ba flama ba wallon mundelo azole appartement na ville ba mnyo surtout entre parenthèses wa etali bango tozonga na lisolo siko mama kuta biso na bino jamais boyebi ayebisi mama kuta biso ngai na yebi papa moko benge pasteur moko boye asali saka batu to kende asali sa mwana oyo na nyoka kao alongola nyoka kao oyo bon likambu te to kende papa fiston bakumba biso tolunga koto ya Carigres Kintuka toya ti kote ya poma tete poma ya njilo wana koto wana toleko kota de bonhomme abi koto ya
compagnie batogi ezala compagnie bato basala mafuta kuna basala mafuta tokotanga komona ngote côté ya ba église au Shekina tabernacle ba côté wana papa Fiston fanda boye tokenda famille mobimba ngana baleki na ngai consort na baleki na ngai nyoso tokenda na bango zela papa wana soki pe papa wana ya nganga soki pe pasteur ba benge pasteur papa Fiston ko ba ki ona 7h ba 12h ko kokaboye to moni papa moko ye alati rouge mandefu donc bababa yo benga bababa apostolo tala mandefu yo mikolo koma ko soka mandefu tiki mandefu osala fier oyebiteke banda seri wana sera bababa baba batimela mandefu wana kala yo ko timela mikolo bokomi c'est que bien papa Fiston papa wana ya nganga ya baba ya apostolo abino ndenge zali awa bokende kosomba sani mwana yana sani na yewande bokomona kosala makambo oyo kusami sani kosala bakima mbangu wana basomba sani do zoyaki biso so famille mais na loba mingi solo oyo ngai kaka mutonga su sani na ye papa Fiston na koti mulongo to koti soki asala kosala soki na ebite metonga na koti papa Fiston na koti atalinga boy ayebisinga sana nupembeni ayeko benga sikoyo leki na ngai ya mobali ataliye papa Fiston azalaki apostolo na ebite azalaki nganga azalaki prophète azalaki nani mais na ebika baba apostolo rouge esika ko tokala na simanda kuna loko akangi loko mandala la boy alobi ayesi leki na ngai yo ndenge zali ya ba baby sifi na yo déjà vina yo kozalaka tepa ne okosala loko moko te ti okoma kimokolo mais tokolongo na molimo wana ayebisa leki na ya nanga mkolo yo ndenge ozali awa yo eza pasi yo pona obala ezali pasi yo bana kwa bota na mais toko sunga yo bref ya bango leki na lo yibongo po ani po ti sika boy papa Fiston leki na nga wana koma mitelengano ka nde bayebisaka yo wana epa ya tata wana ya nganga so pe nganga so pa poso na ebite ganser na nga pe abota kaka nde barobaka yo ka siko pa na ngai to kotra basole ba famille te me na betri solo oya ngai moko no ande ko loba papa Fiston tanto komi siko na turu na ngai na yusa na ngai wana atalinga ayembe yo batio loko na libumpo otakate bakangi loko na libumpo bato bataka pe mystique balinga ko ba kombote nana tselo ko na libumu aliko lo batabe saka muta famille na bino mais okomona yo batona libumu papa Fiston bazui amelisinga mafuta mbila bamelisinga na mai le mafuta libumu na vimbi na mafuta mai sokiba ya moto mafuta na mai ya moto basangisa yango evimbi soki asalaki nini papa Fiston abetinga libumu abeti na libumu na bandiko sanza abisanza kala sani wana sanzo somba ki wana esana plastique na sanzi na sani wana sanzi surtout na so sanza yebisinga omone no gana tunsa libumu tala iloko wana na tali boy papa Fiston na mone iloko te na yebisinga na mone iloko moko te wana mama na biso azali wana mama kudu pale hapo zo yebana mike n'est-ce pas habitala bien na tali biso asani bo papa Fiston na mone siko mpuku lisola ba mpuku mikolo mpuku donc mpuku asani ya mabeto ndenge ni vraiment na mone siko mpuku akufa siko na kati ya sani wana ya mukie sani pere sani ya sani balela wana ya mukie ya kopia plastique papa Fiston na mone mpuku abia omweno ko bala tungisa yo yango basala ki ondengo wana pona yo obota te mobali nyoso ngo badosa na yende mutu alingaki abanomela ba sperme wana do yo ngo bota te vina yo mobima mais tolongoli yango déjà papa Fiston papa on est apostolo azusinga moko ya rouge akainga singa rouge wala siko to pusana ta on a comme siko na ba âge ba 15 ba 16 ba 15 ba 16 déjà moi enfin mon a ba période na ba règle na ngana ndeko mona ngote leki na ngape na yebi problème na été mais na yedi soki zaki ki mwana muke to ki mukolo ye pa lobe zaki na même problème wana mais na ba maleki na nga na kolobate
ya ngai kaka be ona leso Papa Fiston si biso boy omoni sa ni wana bosi wana o na mpuku wana bota la simate bokena wana simanda okuna kote ya mai njili bobwaka yango soki bobwaki yango bokende boya shooter mais ndenge okei wana singa kangena luketu wana soki omoni ba règle na yo ya mwasi soki mwasi amoni ba règle cela veut dire que alingi akobota singa wana ezo makila ata mukiete soki omoni règle ngono banda longola singa wana chango pembeni tange osila ozongisi yango soki ozui singa wana ezui makila wana mabe yaka kozonga tokopia osinga mususu olandinga yaya tango zokolo omona bandeko mususu bana basi omona yo na kala singa luketu ozala nini singa luketu bategeza gani esaka makambwa mususu omona na singa luketu boye mais bacha fongola na kwe fongola wana ya nini kadena bakanga nini yaya fokata balie mususu yaya fokata balie mususu wana na ngai na bino na yebite to yebite na yeboko lisolo soki singa wana ya rouge ezalaki nini menga tuna kaka bato bokanga bato singa mwana bota mbebe bosi bokangie singa musu batina fongola mwana paso yebala ete musu tina kimukolo bandeko na mona ba fi musu na kimukolo boye mikro nde zakana ngoti kaizaka po mona mwa sous-vêtement ya mwasi problème to bete masolo wana na kelasi okocha miro apo mona sous-vêtement ya mwasi e bale ko bomba lokola kuanga mais siko à la portée de tout le monde oka mama bene à 30 ans fille à 35 20 kuto lobate ala ti bena dogi to doni makabo singa luketu pesa wana azobomba na yango te ezaka ndengo wana pasi ya so makambongo yaya na so bote solo o malembe pour comprendre et peigner yo muta pesi solo o kolo li solo ye moko azapena biso azai kolanda atini ba photo na ye alinga to ba photo na ye na biti ko cha photo na yo te o sala bien te landa li solo Papa Fiston to kenda to bwaka eloko wana ndengo to kenda pe na ndako 4 jours après kaka na lala boye makila na Pauline Mbetu tala ko tala boye la bengi mama ya ko tala nini makila boye voilà moi la siko ba période na ye ba règle et bandi o mwana abongi pene ya solo sikoyo maloba oyo nganga wana yebisaki ngai papa wana ya apostolo ke eloko zo makila te ayebisaka ngai moko bamanga bayoka ngote ngaso to natali siko boye natali meloko abaka zo makila te po ngai pe Papa Fiston personnellement na wana ngana ko ne pa nganga wana te to benge nganga apostolo nzambe ka ndem tayebi bina wana ngana kiranga kuna te tango poli ndengo na be muto abage poli boy do ngala ke suti ba kote una ko so de toute façon c'est la bonne période nanga pe na koboto nanga déjà Papa Fiston zo singa wana zo ngona bwaka ngona toilette we baba toilette d'absence à l'époque kuna ya coup direct ba benga ngoni cabinet na bwaka ngo Papa Fiston mama yapo to fa la lupango bebi lupango to fa na sezaki 8 portes ba to belé so ni wana makila partout mama elinga mai na kati ya ndako asokoli nga bakabla na mi propre na komisiko mwasi bokomi c'est que bien Papa Fiston to bandi ko évoluer wana siko grand sœur na nga kuna côté akenda kuna aboti mwana siko ya ko sala ke mobile na ye wana pesa yo ka mikemike ba juye ba kena ye kananga ake kananga ngana tika na ngai na leki na nga mususu ya mwasi ko sala quelque temps moké Papa Fiston leki na nga ya mwasi ye pa mwoni ba période na ye bref ko la quelque temps leki na nga mobo leki na nga ya mwasi wana zaki nzunzu ya ba leko makamdu boso na ngai leki na nga ya mwasi ata ko saki 13 ans 14 ans ye ale mbala moko zembi yamba moto bacha ezembi pa copain na ye tant bacha ezembi na ebisio Papa Fiston de la qui terrible ko sakarate comment ba ocha batu musu zembi ngezo kwela ngana mutu na ngandengi ni Papa Fiston ata yo moko wala nga vierge na ko ba 17 ans de vierge 17 ans vierge Papa Fiston de la qui ma ye na classe ya ko sakarate yo ka skoli solo leki na ngai tant ba sali ndengo wana on n'a pas compris phénomène nini leki na nga bandi ba fièvre ba kotala ba exami fièvre ba me on hôpital boy ono yo na zemi mais
mwana Pauline akata libumu. Oh, yoka famille désordre. Famille désordre. Yaya, to boss na teke maman na bango azali petite sœur. Papa na maman na bango petite sœur ya grande sœur. Papa na bango azali petit frère ya grand frère. Donc grand frère ya papa na bango na grande sœur ya maman na bango nde mabala ni ba marié. Chiko oyo moi si maman na biso ayaki pa ya na ye. Papa na biso pe leki ayaki pa ya na ye. Ale ba kuta ni mabala ni. Salité to elengi bo soto ezala rappé. Bon, na évité entre parenthèses bo yebisanga nani. Est-ce que soki mobali abali na famille moko songolo. Ba comme bandeko to moi sinde à côté na famille ya mobali na yebité. Na yebité. Et maman, ça peut être très compliqué, très complexe. Je me suis dit, ça c'est ma moi, toi, vraiment. Papa Fisto, bah, na leki nanga, basali e curtage, ma caméra, ba bimisi, elle nga kufa mémoire été. Papa na biso a permettre à Zungai, ba kenanga ido ndenge ya sabota kena kuna na kananga, leki nanga ya 13 ans, ngai kutu bukolo boye, ba kenda na ngai. Et pas docteur moko boye o docteur wa soka changa soki na libumu soki nini soki wapi pona so razemite oh mais ngana ko sase minene za mobilité na vierge boye bika ozobanga papa lobi kaka ukena papa na koma pas docteur wana boye bako changa ngamoko na dispensaire bango dispensaire na docteur wana ebisingai na ko cha eloko wana mais nga vala cha eloko wana il faut makembese ngamo fona de vierge soko boy na ko chate mitalio pression adoki soki papa lobinga na boy mabe na ndimi kaka doki docteur wana mutu aruzwa ki moseka de virgin papa Fisto après chenga eloko achekinga nosalanga libumu pasi do moyena tambula kute zate na ko ngumba soki pa achekinga nini soki pe nini abi yango no seka ya ta olanda mobali okuzaza imite ezalaka bandeko basi ba mama bozali ezalaka na yebiti to contre ba détail wana te to bango likolo pour biso awa ba papa atala biso ba mama ba yaya ba famille ba otala il faut avoir réserve combien c'est que bien papa Fiston na zongi mo muke po ba compagnie ko mo boy ngai ba ko tsinga na classe to ba ko tsinga na classe après ça ngana kombo école lycée Kabamba voilà ba ko tsinga na lycée Kabamba papa Fiston ngai na sama yele ya kosakana te na classe na osala bloc so bien mais toi comme na fin de l'année na ba 20%. On dirait ma yele nga ba ozwango on dirait ba point na ngai ezolimo moko ba ndenge nini comment na osoma na oswa kate bo ndenge nini na double première na triplé tango na triplé siko boye ba longolinga ba ko tinga na école mususu boso école ngona bosani mais y a pas de souci. Na deuxième, na passé deuxième. Ton a passé jusqu'au deuxième. Avant la passé deuxième. Ton a triplé. Na quatre salle de classe sikoboy, na brillante à consacrate, très intelligente, pas fiston. Na ba neko to le anglais. Déjà na kisa na le anglais, na kena pa anglophone na le anglais. Très intelligente. Ngayo mo na ngayo. Sikoyo, tellement la règle wa doué mo boy, titulaire na biso mais comment ça? Toi tu es très intelligent. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, na double, au doublé, au triplé. Ah, mais c'est vrai, mais c'est comme intelligente. Na kolandela au siko. À l'andela ngai professeur, on a passé siko deuxième. On a passé deuxième. Na ko travaillé très bien. Mais cette fois-là, la globalité na passé classe, na ba pourcentage ya muke. Papa, maman yota la ngai. Okomona mwana na ndako za kama yele. Parce que parents koyeba ke mwana ngo za kama yele. Oyeba ngo. Mais na classe, alors soit nini papa sosola, il faut sosola, maman sosola. N'aime ça quand chaka ba bolongo na se yo avant là la tango osambelaka yebisaka Jésus Christ bana na yo ba la couvert na makile ya Jésus Christ oh no sako ya pona atake bana yo akuta na Yesu yemoko atumbama azika pela mama papa il faut bomba bana te torobikaka papa Fiston son na parce que ton deuxième sili na zaki na boule
ngala ka section littéraire pe bana la troisième te asa siko littéraire na ngai wana pona koma journaliste na mama ngoko mo pandisango ngana ko mo pandisango ko ba fisto mais talaka ba papa le papa dictateur papa lobby te yo faut ça la science infirmière science infirmière wana amemanga siko yo na école moko ya ba kimbangiste abi côté ya bongolo kuna soki école moko ya ba science infirmière ba kimbangiste bande ko ba ko boye biango alors ba kombo mais tellement les sonnes ça bulu na bosa ni kombo mais école ba kimbangiste armée ba kim soki ba kimbangiste te armée di sali côté bongolo wala je crois science infirmière papa fisto to kenda kuna avant côté école wa basala ka test boy ngai mayele ebungi ngai nyoso tu papa fisto na joate na kokate atandambu siko na bangi na kokite boye papa robeta ngai papa na kokita robeta ngai tozaki ba filmo ebele siko professeur va faire test wana ta ezaki ba fit ezaki pour la fille ayesi biso non problème yate boya toke na bino jour ba résultat bo juste boye toke de quelque part et si kapi na kosala manigance pona biso ba kombo na bino e mabokota pour ça na moni bozaba na mayele ba zuite professeur ngane mukolo ben avec na papa tokenda kuna papa fiston nzoka na sima kuna ezalaki hotel soki pa ko prendre ba tu ya hotel wana soki pendi za ba jeune habité papa fiston to kota moko na kobeta ya bandinga te me ngai fandela ngobo bokomi abino ndenge eliawa yo zuite mais faut oleka bazoyo il faut leka ngai ata papa mukolo boye yaya benda ka bana matoi makamwa sala maka trop to yebike za mingi na misala et comme rare jeune fille que le musala yo so musala ka pamba ndengwana il faut vendre la ngobo bokomi il faut vendre la ngobo na ebite mondo yekene ndenge ni na ata mindele ata mutu munde ki parachute bandeko ke côté l'orchestre yo danseuse yo chanteuse yo ra ndengwana il faut vendre la ngobo pour aller ndengwana makamwa to ba na université avant au passé yo atoza brillante atoza mayele ce que vendre ngobo te okolekate là je rends hommage l'artiste de la comédie akufana mundweri asala théâtre mo ya ndengwana vendre la ngobo na université makamwana ekitati na école secondaire tina école primaire na chaîne na biso aso kitna seko mona papa moko ya mukolo ya 70 ans asa maître abimana mwana batu ya 5e primaire to laksa ngo awa la chaîne na biso soki na seko mona yango pasi papa fisto j'avais pas le choix na vendre lingobo makembese na ndimi papa wana ya mukolo abeti makembese ale kombo nanga ekobima kombo nanga tanga bimi nengo na sepeli to bandi classe wana papa fisto nazo comprendre ate loko moko te bourrique total ade pene silinga ga boy na zuite la zone na bino non ngana continuer boyete ngana zo ko palo mo to be ngate nga flag sa littéraire siko na s'imposer pa papa entre temps tango ane sili leki na ngase ma liboso ye mwana problème le bumu ayeko zo deuxième semi susu ye baba ki obota te mesiko pe na boti deuxième semi papa fiston tanga wi deuxième semi ngape ko to mutu makasi papa lo bagina tanga l'école ya science infirmière ngana ko na ngate na zongi na école musu sa littéraire allez mama benga musu ndako tango mama benga musu ndako papa fiston ngai sikoyo leki na ngala inzunzu ayi mamba super hollandais apesi nga liputa moko ye pa jelo ko liputa moko leki na ngake ko fala pa mobali na yake nga sola ko mitele nga ndaki ko luka soba mama kulutu na kena pa mama kulutu boye na mona pe film galère soki ya kolia eza la lié soki ba eza te la tambesa la nga ndengo pa fisto ti te okola bref na papa ay ko zo na ndako tanga zo na ndako na ko kola na ko kuta na mobali na nga fiancé azalaki soldat mobile na ngai papa fiston bazali ba camarade ya Mobutu okomi il faut comprendre que ça solo à n'importe qui te mobile na ngai bazali na promotion moko na Mobutu na armée basala formation na Mobutu do master ya Mobutu okomi do bon degré li solo ndenge zali to beti yango pona ko nuire te yango to ba réserve pona ko tanga na bino kombo mais tangi kombo awa bino boyebi kaka to kangi yango
mobali nanga la soldat c'est vraiment bazaki lieutenant nazo ba soute soki lieutenant so capitaine soki ni ba grade ya C lieutenant je crois mobali nanga ya mariage ko préparer mariage siko papa na biso musala yako sila atike musala sala siko bar ne asalaki ba côté ya ba côté ba Carigras kuna Kintsuka kuna bara papa ya ki wana siko en face bara papa ezaki na bar moko ya munene ezaki makashi wana bande ka Kintsuka boyebi yango bar ezaki soki ba okunda ba da cimetière après wana ba fandika na bar ba ko tindika ya ko sakana te siko papa na biso bar ele pena munene te lupango mwana o ezaki munene wana ba ndo masanga na kati ba dingi mwa VIP mais bar ko to ya père ba ko fula ka père na biso to na ko zonga sikoyo na ndako na biso mobali nanga père mambonga mike to ba disiko ko préparer pona mariage te mariage coutumier somba atikelenga mbongo na kozoma mbongo na juna soblo ba liboka bloka basani e konso papa fiston siko grand sœur na biso kuna passe leka akima azonga Kinshasa tozonga sous famille ndeko za normal sukolo kamisa kinga papa fiston soki na somblo na nga ya libala ndenge jeune fa pour libala na ye basani ba nzungu ba nini na kotina ndaku okomona baosa elangu mais biloko o na okena libala na ngai o to kosomba mususu grand sœur na ngai contre ngai ya kosakana te contre ngai ya kosakana te papa fiston il arrive que mobali nanga ba fa ba kende formation na Israël apesanga mbongo moko ebele na enveloppe ezaki ba dollar na ebite combien nga pe na contact yango te abisimba mbongo oyo je te dirais quoi nga pe na zimbongo wana ka déjà confesse pas maman na kena pas maman simbelanga mbongo oyo na contact na nga pété papa maman personne à son tour aki obsimbisa papa mobali na ye na kipa na nga pété 3 mois après mobali nanga uti formation ya moi ba changer ma chérie ya na mbongo wana comme ça tout ça la maman mariage tout ça la prédote tout ça dit dote coutumier civil na religieux malamoko mbongo za combien ozo bandengo wana non parce que ya na mbongo wana na kende na senga mama pesa mbongo wana o mbongo ya papa na bino o mbongo za papa ndenge nini ngai na pesa kio simbela ngai o le kamute akia zo mbongo papa kata mbongo pe katikati ngana ba pe montate na jango ka ndengo na viveki pete na pesi mobali tanga simbi boye ay men mbongo za ki boye te bon ça va likamute au lieu de ça la mariage nyonso tout mais asalaka mariage ya coutumier a pesa bloko nyonso tout ka na mbongo wana konso ba fête sili mariage religieux ba ko sala yango sima siko nous étions obligés yako longwa siko na ke fana mbali na ngai bokomi yoka siko papa na biso la esi bino papa na saki na ba ko za ko ta Carigras Kintsuka lupango za ki munene ndako ala kuna koto ba to bali siko luka ndako papa na biso ya bisingai non ndenge bo luka ndako boye ngape bar na nga oyo nazo kokate blogo etambola te nazo kanga comme ça lupango za munene au lieu de pas lupango oyo yebisaka mobali na yo bozo na bino ndaku oyo voilà papa donc fanda te lupango za munene na dige pesa ki ba tout cas to luka sika mususu te convaincre mbali na yo na ye ko sala nyoso tout jour moko abengisa mbali na nga ya convaincre mobali tozwaka ndaku wana premier te sikoyo papa yo na baro asoki bare sili il était obligé à zonga ndako mo soki leki yemo kala na ndako azaki na 2 chambres salon mais bar bon ndenge bare ko ngama ya pas de souci jour wana mobali na nga ba na kankokolo ezaki passe à l'époque pour na soda ala libanda soda fala la kana kan soda mulala na kati ya kan siko jour wana mobali na nga yaki ameli masanga ta kutenda bo kilo ameli ba mela papa na biso masanga pa mobali na langa bino lelo pena na kozonga na kante ifuna la kaka kotoyo olala awa siko ngana yabi ke papa na biso la kawana siko bo sa po me ate yo tika olala awa ngala okay olala na ndako koma yo mwasi na ngana olala awa yo la ndako ndenge ni yaka to la ka awa na kiko esa mama na biso mama mobali na ngalo bino moya zongo ezate azaya kolango makasi vraiment akopusa mutu kate alingala la awa comme ça yo so mobali na yo papa bokele kolala na ndaku po biso to kolala awa mama yi prom ya prom ezate
ngana mela ngana masanga ba fiso to kumba ba 19h mo na koti na ngana ndaku na chambre na ke kolala mobali na nga pe asa retrouver na butu wana tolali na biso kaka ndezalaka ngana yebi ke papa na mama bazongaki papa fiso na ba 3h du matin na bimi sikoyo pona na kende ko se soulager. C'est pas possible. Position na kutela ki papa na biso na mama na biso ezaki position malamu te. Na tine position nini? Non. Donc c'est que papa na biso azandoki ba lokaka. On dirait bande ko loka, on dirait bale ko modi na mwasta mbali mama so li puta na tolo donc oyebika ba cérémonie o bandoki basalaka to na moni bango ba bangi to bainga na ganga ya kosaka te pour na isuti na mona bato to na koti boye na kima na chambre na simbala ngame papa na moni papa na mama na biso wana o moni bango ande fa basala awate o moni bango ndenge nini menga na moni bango ba kendaki ba ko songa ndenge nini donc papa fiston ezaki lokola papa na mama na bali na chambre oyo ngana mbali na ngala chambre oyo sacrilège o libabete pasi papa yo ka son na tongo to mona ta kenda ngala ebe non boy susu boy to ko sunda awate to lukanda kuna biso quelque part pendant que to lukanda ku na soko yo sasa papa na bar papa fiston yo ka siko to bali ko chiter na esa ka ndeko papa na yo akoza na ndoki na yo mama na olokola ya na olokola pass to vanda siko na bar ngana o servir pour faire maman na papa na biso ali boye en tout cas moi c'est ngana lengaka mingi azo kende ka boye siko ona na balambela ngai biloko pena tutali na mama talinga natali mama tutali papa mami oloba wana moi si yango nani oka sina lambela ngai yot parce que papa fiso ngana yebi ko lamba ndenga osakana te mama suka siliki yo oloba na mwana za mwasi na ondenge ya keyese mwana koza na mwasi na yo na ndenge nini wana kasi ya lekyo na olamba te ba tiki ya lekyo na olamba aleke na olamba na ndenge nini ngam na sai ko lamba aleke na olamba na butu to na ndenge nini ona no bika ndenge abo yango deja na o père de mwasi na ngaka boy mwasi na ona ndenge nini par là j'ai compris papa fiston na kimukolo boye donc papa na ngaka akomisa kinga mwasi na ya butu position oyo ngana monaka papa na mwana butu wana ezaki position malamu te nani ataka nga nyoka na libumu po papa yebisaki ngai yokola ndeko na BBC yo muto kofuta masumu wana eske ndeko na ngai azalaka mwasi na ya butu tanga BBC na moi aya kozwa ngai to ngani papa fiche tikala nga absurde na comprenate maloba wana pesa trouble na kalma bango et puis c'est ndengo wana ngala mbala nga ba fiston to kenda Lubumbashi to ko mwa fana Lubumbashi en bref na bengisa leki na ngai ya mobali wana oyo ba yebisa ka ndengo papa fiston ti lelo na été soki apostole wana azalaki prophète to tangi nani leki na ngwana fina mitelengano asa mitelengano ti le sa ka de ba yesa ka wana mais apostole ba nini abigisa yeme to mena ko bika ngoti papa fiston grande sœur na nga wana baga akobota kobalaka te esalaka ndengo wana me ngai ayebisaka nini ona komi bien papa fiston ngai na bota te bana batianga nyoka wana nayebi te papa na biso akomisaka mwasa butu awana kobotaka wana butu to ndenge nini me ba prière nzamba asunga ngo na prière papa fiston mais yo que loko salamaka papa fiston tango lobaka l'ensemble futaka ya ozalaka na raison papa fiston to sambela prophète ba sanga kende yo kozwa zemi papa fiston akenda na zwa zemi na ngai natika ba mala kisasa na ba yana kisasa zemi ko si 3 mois zemi ya bien siko qu'est-ce qui s'est passé na yebite liana ngai soki akoba situation na kindoki ya papa na mama na yebite parce que mona na confirmer ngote ba yeba ndenge na zemi na yebite ba benga nga moko boni obombela biso ndenge zo zemi obombela biso po ani no kasto kolokayo te boloka nga ndenge nini eza ngono ba nani ya sibino ode sava to yebi kaka esila papa fiston 3 jours après leki na ngai muso benga ngai a téléphone allo oui
Papa Fiston, du fait que tu as allo, bazwangai, balongolanga c'est melongwa. Bakambona mukilo bandeko. Yaya. Et ça va pas de sous hein. Soka bengi na téléphone. D'ailleurs so bengi ko lumana na lote. Ba to ebele bazo bango bo moino bango na téléphone. Ba bengi e to bika allo, ba suivre na okeli. Départ na yango wana. To mona yango. Soki muta bengi surtout soki numéro wana oyebi yango te ndeko. Soki muta bengi yo yamba tame libre. Zela ya banda ko loba liboso afa yo loba. O na loba kite na lobby. To pene bino hein. Papa Fiston du fait de l'obéga allo wana. Oh non, na ina informé kaka awa yaya na mama bazoko bunde ko sakanate yaya lobi mama zakandoki mama lobi yo yaya zakandoki ba bunde ko sakanate na ina informé oh olunga informé ko sala nini bino bana kisasa ba na bino kuna mama na mwana ngana sala nini na kata téléphone. Papa Fiston lobi nango na fana nga bada ko kalitanga moko to ko le fungami na kena hôpital liboye retard kokite. Papa Fiston nga la commune ba 50 ans mais na mona révélation nzamba esa na robota ma passa na yeba ngati ma passa wana ba kuruta wapi na sera tu na commune na 50 ans est na robota na lenga gisara to ndengeni chose grave. Papa Fiston papa na bino mobile na ngai bo pikili ki ba okundu ba nzoto esila na ebite esila ndengenini. Est-ce que bango baza ba soda a mobutu o bane ko rubana balongola ka bango testicule moko so ça pesa ka solo so le kuta na yebite papa ye cadavere na yebite na kobota ngo ndenge nini passe na ese mama benga le prophète alijo boso la pongo makambo o le kelinga na mutu li solo o za mulu ayiba ndeko na kati yango poto ko manifo o pona ko peneka ka yo papa na yo ko ndoki na yo. Maman na yo lokola, tala bacha mwana bango nyoka kao. Papa a vengé grande sœur et pas petite sœur. Donc so la na mbali nyoka wana mena ba sperme mbali akobote ati akomisa mwana na ye stérile spirituel ba sauver dans la prière. Mais si ka so pa biki a ebiti ata biki papa moye a déposé ezalité. Ba kosuka ndenge nini. Tala lisolo ya mulai o to bomela ki yo lelo na pokwa lelo yango bandeko. O to bakite. Toyeka apona ko peine bino. Yaya, maman, papa, surveillance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Maman so ko bateli ba nete, mutalio. O bateli ba nate, o to bagite. Biso awa tolobi. Merci na bino la confiance et fidélité pour pesa kana radio ko télévision. Merci pour partager émission oyo, bo s'abonner na chaîne na biso bandeko. Soki okili solo oyo, ko bomba pra yote, partager pour bandeko mususu. Tokutani lobby pour un numéro sur Radio Lokole Masoro. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo,
tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino bato boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.